Shalom, shalom, peuple de Dieu, pe ba maman nyonso oyo bolandaka maman Bena na tranche émission tolobi on l'appellera femme na chaque jeudi to pesi bino su bambote pe kimia place nyonso oyo bozwami to remercier no ba maman na biso nyonso ya diaspora ba kwa nyonso bozwami Canada, Paris wape pai oyo bolandaka biso na Sentinelle TV 1 vraiment ba remerciement na bino pour na soutien ya ba maman na biso ba veuve o baza na Kinshasa et ba na biso ya ba orphelin ba orpheline o toza ko soutenir bango ba quelque chose na bino o boza ko tinda eza ko komela bango nzambe vraiment donc ba remerciement na bino nde na zolo ba wana na soutien o toza ko soutenir ba orphelin ba veuve je crois na mois ya avril to pesa bino ba programme o toza na action moko ya munene na Kinshasa pona ko soutenir ba orphelin ba veuve ko za journée ya munene oyo vraiment e ko salama na masina to pesa bino programme wana pona ko soutenir ba orphelin pe ba veuve lisusu ba maman nyonso o bo mécène o toza ko soutenir ba orphelin. Alors lelo penza pensée du jour ya jeudi na biso lelo ba maman pe bandeko nyonso o boza ko landa na Sentinelle TV pe na émission espace oyo on l'appellera femme tolobi émission socio-culturelle éducative oyo ezali koya pona ko éduquer biso en général biso basi pe ba maman pe na bandeko nyonso o boza ko landa vraiment na kati émission oyo ezosala passe pe ezosala mawa na ba réalité oyo eza koleka na mboka na biso toyebi na kati na Bible eza kolobela biso elobi na bana na Israël balekanaki pe na makambo biso tozoleka nango na mboka et biso toza na mboka mopaya tozoyoka basango ezouta na mboka na biso napesaka ngo ndakisa ntango nyonso tu Esther azalaki pe na mboka mopaya ntango abandaki koyoka basango ezouta na mboka na ye ezalaki kopesa epasi mpe ezalaki opportunité oyo nzambe apesaki eke akoma ti na place wana na niveau wana mpo nzambe azalaki na nzela moko mpona kosauve mboka na ye biso mpe lelo toza na poto toza na diaspora tokanaki te kenju tokoya na poto nzoka nyonso wana ezalaki na mabongisi na nzambe na pensée na nzambe ayebaki ke un jour mboka na biso ekoleka na makama na basituation na baproblème mais lelo oyo soki totali na Canada na Paris na wapi meme bamindele bazocomprendre yango te ke peuple congolais partout toza donc kwa nyonso tu oyo eza ya diaspora peuple congolais aza lokola soso aza lokola ngungi do toza partout to invité diaspora Europe partout et nyonso wana eza ngolu na nzambe tolandaka mosali na nzambe mingi alobaka awa bandeko ebele soki tokomi na poto toye na poto tala témoignage na oyaki poto ndenge nini bacondition nini oyaki nango et tout ça c'est Dieu nzambe asalaka makambo ebele na lolenge na ye na ndenge na ye et lelo soki tokomi na poto eza hasard te nzambe ayebaki yango mboka na biso ekokóma na basituation baproblème etango biso mosusu tozofanda tozoyoka basango ezouta na mboka na biso na Congo na Kinshasa na wapi ezosala passe mpe ezosala mawa dernièrement toto koswana na bandeko bambula moko ezobeta na Kinshasa eza incroyable et tout ça ce sont des signes oyo Bible eza kolobela biso est-ce que nyonso wana eza koenseigner biso te eza korévolutionner biso te eza kopesa biso amplicité botala lelo oyo ba mama na nga bandeko na nga na basituation tozoleka nango lelo oyo touti ko perdre opposant papa Tshisekedi auto kufa et dernièrement na auto swana mama moko ndenge Bible ezoloba biso elobaki Jésus ava kufa ezaki déjà na plan ya nzambe nzambe ayebaki ke Jésus akokufa mais Bible yaki kolobebi ke malheur à celui qui va être occasion de chute na liwa ya Yesu et liwa ya Yesu ezalaki prophétie esakolamaki mpo nzambe ayebaki ke fale Yesu akufa mpo akende kosikola ba oyo bazalaki na se ya mabele et na kati mpe na liwa oyo oyebi diable akoki koya kobundisa akoki kosala likambo songolo mais nzambe arécupéraka action mpona kosala nango lolenge ye alingi bandeko na ngai bamama peuple congolais mpe congolaise to perdre opposant na kati na situation na liwa oyo ekoki kozala mpe opportunité occasion moko oyo nzambe alingi esalama ndenge wana mpo biso toprofite mpo na libération ya mboka na biso ezosala biso pasi mpe ezosala biso mawa soki tolandi basango ezouta na Kinshasa baza koboma na miso bato nyonso tu ezosala bango pasi te communauté internationale do partout bazomona yango moto azoloba aza te
Congolais na kwe na masina na wapi baza koboma bango kobwaka bango na mai mutu oyo akoki kotelema alobela Congolais azate. Bandeko na ngai bamama totelema eloko ya liboso biso bamama esengeli totelema nalobaka yango mingi. Biso bamama nzambe azoluka baplereuse banani oyo bakoki kolela tokota na bapriere basupplication kosuplie nzambe parce que tosengaki te ke tobotama bacongolais tosengaki nzambe te ke tozala na nationalité wana me nzambe nde aponi biso. Mais lokola nzambe aponi biso soki totali baespèce ya bato mosusu baza koraisonne te baza na raisonnement te. Meme nyama akoki koraisonne lokola bango baza koraisonne te. Na temps oyo tozokende nango ekomi ntan moko ya confusion. Bao baosala malamu bakomi mabe, bao bazosala mabe bakomi malamu, do tokomi na ta ya mbulungana ya confusion. Alors yango na bamama na ngai na espace oyo naza kosenga na bino kosuplie bino, c'est-à-dire que tokende na bapriere ya supplication kolelela nzambe afeke nzambe apesa peuple congolais esprit ya discernement. Tozomona be bato mosusu batanga baza baintellectuel batanga baklase milai bafrançais na monoko koloba te bazoyeba même pas kodiscerne ke mutu oyo azoya na baventure mutu oyo azokosa mutu oyo boye. Donc peuple congolais bakosi yo mbala liboso ozokomprendre te mbala mibale ozokomprendre te mbala ya misato. Mais non, même Bible ezokolakisa biso Yesu akufaki mokolo ya mibale ya liboso ya mibale ya misato asekwaki. Et puis so pe ndenge moko likambo ekokomelo lelo ekokomelo lobi mais ezala habitude te oyo ekoki kocontinue. Alors c'est-à-dire que ezosenga biso bamama na nga bandeko na nga totelema na kosuplie nzambe. Tozomona Abraham akotaki na losambo ya supplication kolelela nzambe ke peuple oyo aza na kata masumu aza na kata mabe nzambe ata moko oyo azosala bolamu okoki kobikisa mboko oyo te. Nzambe donc ezosala pasi pe ezosala mawa soki totali meme na kati na Bible tozotala exemple ya Gédéon. Nzambe abandaki kobenga Gédéon vaillant héros combattant. Meme na kati ya bacombattant confusion ekoti bandeko na nga nzambe ayebisaki Gédéon na kati ya bitumba ntango bandaki kokende bitumba ezalaki na bainfiltre oyo bakotaki soki bake bitumba bazolonga bango bake bitumba bazolonga bango ka Gédéon amati nango bake kolukelongi na nzambe. Nzambe apesi ye directive alobi kamata bato nyonso bakokende basoda nyonso bakokende kobunda bitumba kende na bango na mai kende kosala examen na kati ya examen oyo okotala ba oyo bazomela mai bazotia mitu na bango na se wana bango te bango bazomela mai bazotombola mitu bazomela mai bazotombola mitu bango wana pona bango nde bokokende na bango na bitumba mpe bakolonga. Ndenge moko biso lelo confusion ekoti basali na nzambe oyo baza na badirective oyo bakopesa badirective mpona mboka baza lisusu te bakangi minoko bakomi corrompu bokonzo ya assassinat ya koboma ekangi bango oyo na ngongo toza na besoin ya badirective kouta pa na nzambe. Bandeko na nga Dieu existe. Meme banganga bato basimba bakisi bayebi ke Dieu existe. Nzambe aza koexiste. Mutu akeli likolo na se nyonso eza nzambe. Yango tozosala appel na bino peuple na nzambe totelema mpo na mboka na biso ba oyo tobondelaka tokota na kati ya basupplication kolelela nzambe. Biso tozokosala maintention kobondela mpo na peuple ke nzambe apesa peuple congolais discernement ayeba kodiscerne meme mbwa ayokaka na solo mais peuple na biso azoyeba te koyoka meme na solo wapi oyo azokosa wapi azoloba ya solo soki amonika mutu moko alobi likambo bango wana bake na nsima mais nzambe apesi biso grâce wana ya koyeba mabe na malamu. Ndenge moko meme na vie na bato ebele nde toza bo bamama ebele bazoleka badifficulté bazoleka makambo ebele soki makambo wana ezoumela parce que discernement eza te likambo na nga oyo eumeli situation na nga oyo eumeli mpona discernement eza te. Alors yango vraiment on l'appellera femme ya lelo ezalaki kaka korévolutionne bino ke toyeba identité na biso oyo nzambe atie kati na biso mpona nini nabengi biso toza bacongolais mpe bacongolaise mpona nini amemi biso na diaspora po ayebi ke toza bamoko tokoki kosauve mpe mboka na biso. Alors mama nango oza na coin oza na wapi telema na nzela na révolution oyo meme na basituation na yo telema nango soko leli mutu akosekurir aza te les seules personnes akokoya kosekurir yo eza ka nzambe.
na ba réalité toza koleka nango. Alors totelema pona kolongola défi oyo epesameli biso na mboka et situation oyo posa na biso ekozala pe soulèvement populaire oyo elingi que tous les quatre coins totelema pona ko bimisa bapaya nyonso oyo baza kosujeti biso na mboka. To saisi opportunité oyo na wapi, na gauche, na nord, Canada, Europe, wapi, Paris, France, UK. To saisi opportunité oyo pona kosala soulèvement pona kolongola bato baza ko kangamboka baza ko détruire lelo oyo soki mbula ebeti est-ce que ba église lelo osambela lelo makambo tango ezotambola baza kokosana koboma kosala bambulima na kata Kinshasa makambo ebele eza kobwate soki makambo esalami lelo oyo koloba on akendaka koteya na église non makambo nyonso ekolala yango moko na moko azwa charge na ye ya kosala eloko esengeli ya sala. Mama nini oyo oza nango makasi ndeko nini oyo oza nango na makasi pona kosobe tame bandeko na biso mibali basebele bayebaki nzambe na Afrique du Sud wape pai fo na bango ezongi sima babandone nzambe bible elobaki yango esakolaki yango bao bandimelaki bakozonga sima e ba oto zomona bango ke baza mituma bango nde nzambe akotelemisa bango. Nzambe apambola bino botelema tobondela me mpona bao bakomi retrograde babosani nzambe bapesi nzambe mokongo bandeko na biso batondi na Afrique du Sud na wape pa bacirconstance ekutani na bango batiki nzambe me nzambe azolakisa kaka ke aza nzambe. Bye bye, message révolutionné bino, à la prochaine occasion, bye.